Bandeko nga lisusu lelo liboso na bino. Na ye liboso na bino pona kopesa bino message concernant l'adultère. Bandeko nanga adultère eza strictement interdit na mobali pe na mwasi. Donc moto moko te aza permis na adultère. Ozala mwasi ozala mobali, adultère eza strictement interdit. Mais nalingi na expliquer ba mama na ba papa mususu oyo baza na difficulté ya ko comprendre qu'est-ce qu'on attend par adultère. Adultère eza nini bandeko nanga bino tozolanda ngai. Mwasi ya libala soka bimina mobali ya libala babengi yango adultère. Mwasi ya libala soka bimina mobali oyo abala te babengi yango adultère. Donc yo mwasi ya libala oko bima na mobali ya bala te. Mwasi ya libala oko bima na mobali oyo avandaka ye moko te. Eza interdit parce que oza lié na engagement. Engagement wana ezo senga yo s'attacher pa mobali na yo. Donc Bible ezo loba biso na Exode 20 verset 14 epekisi adultère. Na les 10 commandements ya Bible na Exode 20 verset 14 adultère bapekisi yango babetili yango penza sete bapekisi yango. Donc mwasi Dieu a créé Ève pour Adam. Dieu n'a pas créé Ève pour Adam, Noé, Jacques et Thomas Tela. Dieu a créé Ève pour Adam. Donc moi si tango abali aza lié na engagement. Engagement wana oyo aza na yango akotika ndako na yete akeno bima na mobali abato abala kuna empoisonné mobali o akena mobali wana empoisonné ndako na ye mwasi oyo pe empoisonné ndako na ye. Ndeko ya mwasi yo mutoza kosala yango epa yo mobali na yo. Bible lobi na biso na Nombre 14-18 les péchés des parents affecteront aussi les enfants. Donc mwana na yo pe mobali akoki kokutana na kawana soki yo briser biloko na te par la confession. Ndeko na ngai soki obandaki kosakana tango ozalaki yo moko mais tango obali okomi kobota foyebaka nini ozosala parce que mongambo ekokende na bana oyo bayebi na bango eloko moko te. Bana oyo baza innocent bakokoma victime ya masumu oyo ozosala. Bamama ebele bamosusu na ute koexplike mikolo eleki na likambo na viol. Tango mama aza comprendre viol te ekozala ye mpe difficile à comprendre adultère te. Yango na bande lisuku koloba adultère eza kobo. Adultère elingo loba boye. Mama yokanga bien. Soki yo bala okoki kotika ndako na yo te okende kobima na mobali oyo abala. Mais yo mama obala ozoyoka soni te ya kinotika la bulumbu na mobali ya bato oza ya yo te. Soni wana eza na yo te. Alors soki mama obala deuxième cas okoki kokende te koluka mobali pe avandaka ye moko osala na amour. Eza interdit na Bible. Eza interdit na Bible ndeko. Tangu yo oza mwasi Christine obali Thomas oza lié na Thomas. Ève a été créée pour Adam et non pour Jacques, Tomantela et Justin. Non. Ève a été créée pour Adam. Ba créé qui Ève te pour Thomas, Justin
Christian. Alors, yo moi si ya libala, oza pe na droit ya kobimate ko mobali wana kutana na mwasi tengana kino bimana ye. Te est interdit. Eza interdit maman na bazo comprendre que adultère ba benya oni. Adultère ali yo moi si ozo kino bimana mobali abala. Premier cas, deuxième cas yo moi si obala ozo kino bimana mobali oyo azana moi si te ba benya ngo adultère. Kende na Biblia fongola na Exode 20 verset 14. Après, na bakisi le sous na nombre 14 et 18. Bible le na biso boye. Les péchés des parents affecteront aussi les enfants de la 3e génération jusqu'à la 4e génération. Ndeko nanga mama oyo zo sala ezo kondo kweya e kondo kweya pe pa ya bana. Alors soko lingite kweya pa ya bana tika yango. Mais le kolo osali yango yeba yango ke o empoisonnanda kuna yo. Mobali oyo kena usani ba relation tant musu personne ba amour musu pa basi mususu parce que ça déjà musala na ye. Ba démonion so oyo asala ki misala wana pa basi mususu ayeko tika ngona nzoto na yo. Tangu yo ko lala na mobali na yo otika musu na nzoto mobali na yo tala transmission zo sala. Tango na mobali oyo azanga mwasi otikeli yango lisusu. Ndeko ngai mieux vaut au divorcer que au salaka salité oyo na kati ya ndako libala. Parce que na Matthieu 19 9 Jésus a autorisé divorce. Tanga na Matthieu 19 9 bakoyebisa OK Bible eza autorisé divorce. Soko yebi ko interpréter parole te benganga na expliquer yo. Alors tokendaki na 1 na numéro 2 mobali un chrétien tango so bali mwasi oza lié na mwasi wana oza na droit ya kokende na mwasi ya bato abala te soki yo mobali o bala oke na mwasi ya bato abala babengi yango adultère et kobo est interdit na Bible na Exode 20 verset 14. Donc yo mobali obala ozana droit okende na mobali o abala na mwasi o abala c'est interdit. Donc adultère est interdit na mwasi est interdit na mobali. Donc est interdit kana mutu moko te. Est interdit na mwasi est interdit na mobali. Ndeko ngai mobali net ndeko nga o mususu na baina ngo papa ngai ba asia mabala na okenda bango me baba na ozana bango ka ba mongo ah mais oza pena courage o yebisa ngai ko baba na ozana ba mongo elingo bani so ba ozana ba mongo oh te bango ba kipana bango te tout ça mais oui parce que yé ayeko yeba nzambe na retard yoza mukongo yeba nzambe avant yé bisa yeke c'est interdit conseiller parce que yeba ina été ngai basi na bana bimana bango mabala bazana bango ba mongo elingo bani oh te ba mongo banda biso bango mongo mais parce que yebité conseiller aoya suste. Alors yo mobali okendaki déjà na mwasi o abatu o abala après ok na mwasi oyo abala te adultère. Donc tango so bali relation na nyonso okosala ndeo na mwasi no ndako ba bengi yango adultère. Mwasi oyo abala relation nyonso ya kosala mona libanda ba bengi yango adultère. Asala na mobali oyo abala asala na mobali oyo na mobali oyo abala te ba bengi yango adultère. Nzambe asa ko condamner yango parce que ozo ko embrouiller famille ya bato. Mobali tango yo bala déjà faut la tâcher na mwasi na yo. Okoko sala amour na mwasi ya bato abala eza adultère. Bano ba ofutamo. Yo mobali otiki ndako na okosala amour na mwasi yo abala te adultère. Soki to bebisi yango te par la confession et la repentance masumu wana pe ko pa bana parce que Satan zotalaka yo. Tant muso zaki jeune ozaki beau. Olobi o na za bogar. Basi babo ya ngate problème yate. Bongo biso boyi ki bogar na yo mais Satan zo seka yo. Biso boyi ki bogar na yo te mais Satan aza ko seka yo ndeko na ngai.
na banzi bandeko obolaninga bo comprendre muke adultère ezanini. Na lobi adultère epekisami na Exode chapitre 20 verset 14. Soko monike yo mwasi to mobali olingi ko sala kabiloko wana. Olingi ko sala kabiloko wana. Il serait souhaitable de divorcer. Parce que la Bible est autorisée à divorcer. La Bible est interdit de divorcer. Aux la pasteur, aux la docteur, aux la prophète, aux la frère, aux la nani. Ce qui infidélité zali aux ana droit à divorcer. La Bible est si mutute. Oh yaza pasteur à divorcer te. Bible lobi mutu nyonso en cas de fidélité à divorcer à divorcer. Donc ndeko makamu onga za ko ba awa kochaba commentaire na wabete pona ko détruire bato. Soko yebi Bible ko lekanga benganga. Kochaba commentaire mabete pour détourner bato o bazo yo ka message oyo. Parce que message oyo ou t'as pas frère te mais ou t'as pas pasteur. Donc c'est différent. Et ou t'as pas évangéliste te mais ou t'as pas pasteur. Donc c'est différent. Na yebini na zoloba. Alors yonde ko nangai mobali. Ceux qui ont chrétien, Bible est interdire chrétien azala polygame. Que atika ka mwasi na ndako akenekola la kuna pa ya mwasi moko boy. Ceux qui sont chrétien est interdit. Ceux qui sont chrétien te na yebini na koloba na yo te. Ceux qui sont chrétien te landa mibeko epesama na religion na bino. Mais ceux qui sont chrétien de konangai est strictement interdit na chrétien azala polygame. Azala na basimi bale, to na basimi sato. Na yebi yango ke awa na Paris, ezala mi bale belé. Ala na ndako na ye, mama na bana, akeneke sokola la pa mususu. So akeneke kola kuna te me abimaka. Akeneke sala amour na mwasi mususu. Mwasi ne pa yebi, mwasi na vana na ndako. Italibino. Surtout basi apoto oya mabala. Mais pas qui parle de libalate, donc il sala oya lingi, tribunal ne pese raison. Ndeko nangai salaka oyo lingi, tribunal na pese raison. Mais yebaka ke ozo bongisa nini pona bana na yo. Ozo ko tikila bana na yo nini. Noko na yo comme tribunal la police française. Mais yebaka yango ndeko ozo ko lona okobuka, ozo ko lona ndeko okobuka. Ndeko nanga mobali yo tika mwasi na yo yaka lemsuka 1 mois. Lemsu après 2 semaines. Parce que kota libala mo quelque part. Ngana yebi yango. Mais tu te dis être chrétien. Oza chrétien te ndeko nanga yi. Oza chrétien te. Yeba siko yo mwasi ona zo tika ye moko. Yo kuna ola pa ya mwasi moko bo oyaka après 1 mois 2 semaines oye zongi li mwasi wana. Ndeko nanga yi zwa place ya mwasi wana mwana no wa mwasi. Zwa obazo sala yende mwana aza mwana na yo ya mwasi ndeko na ngai. Oyo lingi basala mwana wa mwasi te kosala mwana mwana ya moninga te. Oyo lingi basala mwana na yo ya mwasi te kosala mwana ya moninga te. Ndeko na ngai keba okobuka un jour oyo za kolona. Bandeko na ngai boti kolanda ngai na thème ya adultère. Donc na banzi na kangi message na ngana zaki na yango pour na loba na mino ka kendeko soko monike moi za susuté mieux vaut divorcer mais ko empoisonner ndako na yo te. Peut-être oyebi eloko zo sala te. Mais jour oyebi eloko zo sala et ozala mawa mingi. Soki ozali mutu oyo bimaka na kobo oyo Exode 20 eza kopekisa ndeko na yebiso tika. On n'embrasse pas un serpent. On n'embrasse pas un serpent. Moi si tango yo monaki ke kokino kobala te, il fallait obala te. Mais ko bima otiki ndako na yo. Okena ndako wana otikali bulumbu.
ezalaka mingi na ça fait partie à sorcellerie parce que moto azana misala po atika mwasi mobali peut-être elekaka mais mwasi o basi babali yo moto zako encaisser otiki ndako na yo po ko notika na bulumbu na ndako moko boye mais c'est dangereux na éviter ce que yo moko zomona ndenge nini yango na ndeko ngai na leki pona yebisa bino soki yo yebaka adultère te na yebisi yo ke mwasi ya libala oazo kenda mobala ya libala eza adultère mwasi ya libala oazo kende na mobali oyo azali na mwana te na mwasi te eza adultère. Merci beaucoup. Nzambe apambola bino botia liloba oyo surtout en pratique natiki bino na kombo na Yesu.